Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, eutaka na source, edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Botelema pa mama ministre alingaki ngwasuma ministre soki bembe kufi boya ye ayate mouvement donc naza kosenga bino botelema soki botelemi te naosopela bino tu mai basi nyonso tu botelema mibali botelema mama ministre azalaki mama ya bato nyonso tu mama koko yaya leki kulutu nyonso to ezalaki ya ye alors nazosenga bino botelema bon dans 10 minutes nasengi bino ciao.
La mort est là. Elle frappe à toutes les portes. Si tel est le cas pour vous, Global PM Service Funéraire vous propose des solutions pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et tous les êtres chers. Adressez-vous vite sans attendre au numéro 25 de la rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge, chez Global PM Express Service Funéraire. Pour l'enterrement de vos proches, les services funéraires de Global PM vous proposent des cercueils, pierres tombales, la cérémonie funéraire, les corbillards, les catafalques, la fanfare, les cortèges et l'escorte, des chaises, les transports des membres des familles, bref, la couverture de l'événement funéraire, avec reportage photo vidéo. Vous payez à Paris. Global PM Service Funéraire rend tous ses services à Kinshasa. Informations et renseignements au 01 44 92 82 85 ou bien au 06 52 56 67 16. Demandez Global PM Service Funéraire. Un service de qualité. Un service pour accompagner dignement la personne décédée. À Kinshasa, rendez-vous au numéro A25, avenue Bongolo, quartier Matongé, commune de Kalamou. Ou bien composez les 08 87 37 22 14, précédé des 00243 à partir de l'étranger. Siège social au numéro 1 de l'avenue Kabongo, quartier Binza Delvo, référence La Lou. Po omitungisa malisusu te ofuti na Paris bakokunda ndeko na yo na ba service nyonso na Kinshasa. Contactez Global PM Service Funéraire na adresse oyo Patrick Maloavengi 31 @yahoo.fr. Global PM Service Funéraire ezali pona moto nyonso ofuti na Paris. Misala nyonso esalami na Kinshasa. Lisungi na tango liwa. En tout cas, Patrick Maloavengi ebongaka boye. Global PM Service Funéraire.